Mbote mbote la famille, en tout cas bokota bo like parce que ya koloba ezali la famille, ya koloba ezali lelo ezalaki ouverture ya G ya francophonie na stade de martyr bandeko. La famille lelo ezalaki sombele na likambo ya kosakana te. En tout cas, bravo RDC Congo, vraiment organisant kitoko malgré ils en ont début tozota la ti et la les 6 toyeba ko juger ce qui est l'équipe bien ou mabe, mais déjà début nango vraiment en tout cas coup de chapeau ba warion ba sepeli ba golois pe ba sepeli na bango mais basalika ndeti mais toyebi ke Fally Ipupa aza musicien na biso congolais. Alors eloko o esalami na journal lelo événement o esalami en tout cas bandeko ebele basepeli nango. Soko sepeli te se kozanoka motema mabe, soko sepeli te se kozanoka ka contre mboka na biso. En tout cas eloko o esalami vraiment kitoko, organisation décoration nango nde déjà ba décoraki je yango na kati ya stade de martyr elakisi déjà image moko ya bien. Et puis ba musicien o babeti kuna babeti vraiment super bien, bravo na bino. Touti komona tomonaki Bill Clinton abeti muziki na ye, tozotchela bino parti ya Bill Clinton. Et puis touti komona pe Fally Ipupa abeti pe musique na ye ba warion ba sepeli. Et puis na musique ya Fally tomoni même ba président bazotombola maboko kaka boye loba ataye moko Fally alobaka kaka boye. En tout cas nazotila bino mwa image ndambu parce que musique yango nde babeteli yango babeti na original na ndenge ye moko azoyemba. Je crois bino moko botali bomoni. En tout cas moi to chango vraiment nyonso ezate parce que YouTube eza na ba norme nango, mais tokochela bino mwa ndambu o biso tozwaki pour que nangana bino botala ndenge stade de martyr ezalaki, ndenge batu nyonso batondisamaki na esengo la famille. En tout cas esali vraiment bien. Et Fally, félicitations à toi vraiment, kende toujours liboso na vie faut oza déterminé. Tout le monde a qui Fally Ipupa bimisa qui droit chemin azalaki déterminé ayebaki ke loko azosala et que simba bandeko nanga yango na vie tant tosala makambo moko boye faut vraiment tozalaka déterminé. Lelo tala lelo Fally Ipupa devant ba président africain, ba président français, ba président donc ya bamboka ebele tomoni wana abeti miziki na ye kitoko. Et puis batu nyonso bazongi ndako na esengo pe na kimia ata bagolwa pe je crois bien bosepeli na bino, mais tellement azaka adversaire na bino moyen bolakisa ngo boye eza te. Eloba atakisi nzora ayokaka banzembo atango azalaka libanda ya Fally abanda oyoka banzembo mosusu, mais moyen ayemba ngo boye ezalaki te. Donc en tout cas bandeko nanga na otila bino image mo ya stade de martyr botala nanu ndenge makambo elekaki. Après tokozonga après.
Voilà la famille bouti komona bino moko concert ndenge leki batu nyonso kaka maboko likolo boye mede pardon boyoka mawa ah mama ma vie toujours compliquée bino mo boyoki ya koloba mingi kutu eza te Fally Ipupa abeti de la renta Fally Ipupa abeti je crois bien abeti ba 5 chansons boye en tout cas batu nyonso basepeli tina suka kutu posa kaka Fally Ipupa a continuer mais tellement ezalaki par rapport ya temps par rapport nde baschedulaki en tout cas. Non, you did very good Fally Ipupa. Bato ebele basepeli, bato ebele vraiment batali babi wow. Kongwango des fois balakisaka biso balakisaka batiela biso mingi ba place oyo eza mabe mais lelo stade des martyrs ebimi vraiment kitoko bandeko nanga vike badekori yango kitoko talaka bapaya baye na mboka stade de tolobela stade des martyrs bandeko like s'il vous plaît like makambo elengi boye fo like partager et na bandeko non s'abonner te s'abonner vraiment like ba wario donc en tout cas concert à lelo ouverture à lelo et ça li vraiment toyebi te toloba nde nini na organisation ngo vraiment en tout cas et ça li bien makasi et puis toyoki non te ke mobulu esalami toyoki te ke muto akufi tomoni nyonso eza bien alors tozozela ba jour o etikali bandeko mosusu mpe bakobeta parce que eza ka Fally Ipupa te malgré toyoki faire egola kuna canceller mais tozoya mpe mpona makambo ya faire egola pourquoi canceller est-ce que faire egola o réfléchir bien avant canceller en tout cas esali pasi parce que oyo eza événement moko toyebi te après combien d'années susu tokomona su baévénement boye na mboka na biso Congo alors ezalaki chance mpona bamusicien na biso congolais surtout oyo baponi parce que eza eloko moko boye eza événement oyo eketikalaka histoire quoi histoire so bana bakoya bakobetela yango bana oyo bakobotama nsima et eza histoire moko ya monene fallait pas faire egola o canceller yango mais tokoya na live mosusu mpona olobela makambo ya faire egola et puis tu as coupé ces explications pourquoi salaki bongo est-ce qu'il y a eu problème familial est-ce que parce que il y a beaucoup de gens qui se poser des questions concernant ya annulation ya concert ya faire egola or pour ngai vraiment il y a qui opportunité moko ya bien pour na yeme a canceller na ye côté ya Bill P Bill ozongisi biso na temps ya wenge vraiment félicitations à toi Bill Clinton en tout cas ozongisi biso o interpréter nzembo ya francophonie o interpréter ngo pe super bien to leliango mabe to sepeli ozongisi biso pa na temps ya ba wenge wana. Donc, je crois bien même il y a mon rançon on sait puis la tango tala Bill zongela biso pardon s'il te plaît Bill Clinton zongela biso et que ça biso vraiment bien parce que eloko beti lelo webi ke nga vraiment natala ko su mingi te mais penata on atali et zongisi nga pe na temps wenge Bill Clinton osali biso bien makasi vraiment félicitations kende liboso vraiment esali biso bien tomoni ba président ya bamboka ebele baye tomoni pe bapaya ndenge nyonso bayaki vraiment na cérémonie wana ya francophonie esali vraiment bien epesi mboka Congo valeur ezala bien lisusu mbala nsima totala susu ndenge bakobeta ndenge su organisation ekezala parce que Fally tozozela osusu les 6 tozela su Fally les 6 Fally bapesi kombo alpha omega toyebi te Fally Ipupa numéro 1 Fally Ipupa pe ya koyebisa biso soki ocorrompe ou pas parce que babi ozalaki numéro 1 te bamoni okambala moko okomi numéro 1 en tout cas bandeko
esali biso vraiment bien tosepeli nyonso wana eza kaka Congo na biso moto e gagné parce que biso ana la grande découverte tolinga ba musicien nyonso tolobelaka nyonso o eza malamu. Alors tant tomoni ndeko asali eloko moko ya bien, en tout cas tobi tokotika boye te photo ya toya koloba vraiment événement eleki malamu, concert etiki batu na posa eleki malamu, bana mboka bayoki de la renta, bana mboka bayoki bamede, bana mboka bayoki o nyonso basengela ekoyoka. En tout cas félicitations à Fally Ipupa, tosepeli mingi vraiment za basunga yo bajalu nyonso batikala na soni okende liboso parce que biso toana posa nde musique na biso ekende liboso, mais toza na posa ba polémique ezanga tina te, toza na posa musique nde beta nde yango nde makambo sala mosala beta nde batu basepela yango nde bandeko bazelaka, yango biso bato tozelaka, yango biso bafanatique tozelaka. Mais biso tolingi te makelele ezanga tina na musique na biso parce que tant tomona musique na biso ekende liboso tomona ke Congo nde moto ezo gagner, RDC Congo mboka makasi, RDC Congo eloko makasi. Et voilà pour na lelo bandeko tosuki awa, bisous, bye, à la prochaine.